Cardinal Mosengo auti kola musasu sur likambo ya vérité désir ne pona ye Martin Fayulu mutwazwaki yo zali mutu o abanga penzambe mingi et anonini okoza nango na position na po IDPS telemeli yango toza na démocratie mutu to aza na droit koloba c'est tout mokonzi ya église na biso aza président de la République te alobi comme yo koloba yo polobaka tout le jour alanda ka bon si vous yo lobi nde ezali kampo ngape na lobaka te yé à lobby, c'était droit. La constitution n'exclut pas l'église catholique comme l'église. La constitution est là pour tout le monde. Mototo a le droit à la parole. Mototo il faut aller bas. Mais, juste une débat qui que Martin Fayulu azaki na ba PVT. Moi bango basala na place na exactement. Ici ni wana. Les restes wana mototo azana droit koloba. Et c'est pour ça que mokonzi église na ngaloba te. Pour kanga cardinal mono. Ndisi ko baziji waka parce que Martin Fayulu a déposé qui ba requête na ye après mokolo esengelami et puis aye na ba PVT siko bino mutura muta tirer conséquence tout ça quand même intellectuel no boto kende classe poni FCC azali ko réclamer primature puis ba comment na tina ya informateur te yo po comment na ngona lolenge wana te informateur il faut identifier biso vraie majorité. Ba signer ba papier. Qu'est-ce qui dit que bangonyon surtout wana baza bato ya Kabila. Tobo takabana ndenge oboti mwana no lakisa wana me oboti mutema na ete. Monta koko signer. Akoyiko ndima. Mais là akomi na vote kuna abina se identifier na ngana Félix. Oh ça ni. Attends parce que 50 000 wana etalio mais au moins appelle Félix peut encore récupérer majorité parmi bango parce que mboka ekufi. Et cause ate bato basangana bato babomi mboka ka bango lisusu basa la coalition moko oyo ba perdre na main droite ba récupérer na mais non. Félix il faut azalate le melango il faut ya atia informateur ya bisabiso banani oyo baza majoritaire na kati ya parlement oyo ya solo oyo ngana ko bengo te yaka ngana za majorité non il faut muto atala il faut to respecter la constitution de ça te to sala ka banditisme net ba généraux o bazali ba sa banditisme ozana ndako na olongi na justice mais bango ba yeko botola Félix peut faire telemela ba généraux wana atelemela ba colonel atelemela ba juge wa fa longola ba juge loka juge président ya tribunal gansa il faut bengana ye wana azali exemple te donc cohabitation na bino ou bien il y a pouvoir il y a Félix na pouvoir sortant il y a Kabila et kozama la minité poto ka déjà président Félix koloba ete ye akozala mokonzi o azo régner kasi azo diriger te arrondissement sala mabongo wana za mobali soka sali bongo ako récupérer ba point puis soka perdaki ako récupérer ba pion wana ezande moni ngala za mobali na linga bongo mobali faut se définir moni ngala ba soki na longi soki oni na kubeta ba président africain ba yaka makofi bosekaki mais c'est une réalité soki Félix Alobinde ngala bien ngana ko appuyer na appuyer était pour tout une opposition non. Au commissaire de l'État, mokonzi abamokia, mokonzi abatutu, mokonzi ya Kabila. Il faut l'accès à la population que Ngai Félix naza mokonzi ya Kabila. Kabila koza likora mebe côté. Kabila pe, il faut tout saper pour habiter Ngai na longité. Mandat na ngai sili mokonzi ya sika, il faut na liberté, ça que ngana tiela e ba kroka jambe. Ndenge bazo tiela ngana na longi na justice, ba homme fort balingi ngana exécuté. Félix, il faut bengala batouana. Félix, il faut diminuer puissance ya bateau basisi mandat na bango. Mandat esili, maïté, et l'autre côté, mais olingo vandaka na mandat mususu ya mayuya. Siko au peuple, il faut séparer. Opposition comme il a pouvoir, obandi koyemba. Tobiki. Opposition comme il a pouvoir, tozonika na misère. Donc habitation na Kabila et la qui est beaucoup d'années malamute. Ah, soit des malamute, des Kabila n'a pas perdu. Lui il n'est pas président de la République. Kalaming était bas sanction américaine et bien pourquoi les sous bas institution d'Akissa cour constitutionnelle CENI Nanga puis Obemina pour qu'on entende encore bas konziba Satouana. Yo oyambaki angolo ndenge nini. Est-ce que États-Unis ont boire qu'à discréditer na kibo konzia Félix Tshisekedi? Ouais, mais est-ce que wana ba toi Félix? Félix a kuti bango, il y a magambo akala yaki. La sanction est à kala. Ce qu'on va zo bimisa kango. Félix a zakité, Félix n'a pas posé attaque tete.
nano kutu avandi pe na bokonzi ne peut-être nano azui nano premier ministre était nano asali boete nano asali boete wana tali était et bangi si binoté parce que ba fait osa reprocher zali ya ba élection ya tricherie ya corruption na makambu ya processus électoral alors na mapona mengo mutabi mokuti Félix Tshisekedi boko banga te c'est Félix azaki moto aseni lisusu ya azaki candidat lokola ba poni soyi ba pona nga siko balinga ko lobani majorité présidentielle comme majorité démocratique et senga qui ba signaux fort réaction aux répliques ya ba konzi actuel est-ce que zali possible ba konzi actuel ba sali le côté bango moto ba sali ba ko répondre na ba acte na bango biso to komi boye za bana ba bebisi justice olongi na justice olingo exécuter ba généraux ba colonel ba homme fort ba famille ya président Kabila bazo bimwana ba créer un problème so ba américain ba kwesi biso tozolinga un pays où ba institution makasi biso tozala faible ngaso naza makasi yo za sodoli ngokanga na betu makofi okwe est-ce que c'est normal il faut sikoyo journaliste tout ça la sorte que Félix sikoyo baluba eko sor bakwa na piège wana parce que ba swahili ba micheka bango na bango swahilisation ba institution tout ça sikoyo makambo zo kwela bango sikoyo to sandengini baluka ba bongisa na ba américain bango moko biso to ça so eloko ni biso to za mokonja sikaye to eba okosala ndenge nini mokonja sika okobanda wapi banda totala biso na yo nde to uti na opposition biso toza sima na yo tozo ko appuyer mais banda nano toyeba soki ba projet na ba programme biso bando ba opposition contre ba Kabila soki eko simba yango nde tozo ngai nazo zila wana